Mbote na bino bonso bozwi bakuya kolanda basango lokota lingala bipai bison bozwami Wuta Tanzanie mingi mpenza na Dar es Salaam na pesi bino be bolandi bo lamu na ino sango Italie Ekolo Congo démocratique et pa wapi na kombo ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mokambi Ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sama akendeki kuna kotel selongi Ekolo Congo démocratique mingi penzo ngambo ya Genève kasito ete zalaki po ya molulu ya mbalakama yoko tukumine na Libwa ya bayi assemblée ya union interparlementaire et bandaki mokolo ya Tchomi na misato pe kosuka mokolo ya Tchomi na sambo sanza Tchomi mobumu akoto ibale tuku ibale na minei po ya sama lukonde a lobedi ntina ya science pe mzebi ointe ya molongo pe atalisi nini penza nzebi ekomema ntomo ointe ya baimboka onzela ya boboyebi soko penza toko teka bilili ya malamu ekosala ete elongi ya malamu elatama na bobiki ya baimboka kaka omaluba moye ya sama lukonde atalisi koloba lisusu ete République démocratique ya Congo ekopusa na moke na oetali mtombwa ya science tope ya nzebi na bokeli yango tobengi innovation technologique na lifolonsa pe ndako ya bakeli mibeko ya Congo démocratique esali penza batango molai penza bakolobela kape kosolela ka politique ili ya boyebi mambi matali nzebi tope science onzela ya mobeko nde bandimi iyo na maimatali code numérique azangisi susu kolobate na oetali boko ba motema mabeto petolo ba butangi bokengi na République démocratique ya Congo pona oetali nkita na nzela ya mabeto pe banzela ya nzebi ya mabe nde batomboki ba komemaka botangi kimia ongambo ya esti Ekolo Congo démocratique bokobosa na ete ezali mingi penza baingambo ya Rwanda e ba memeli penza banzebi ya mabe po koyeba kosala mambi ya mabe ointe ya République démocratique ya Congo dezaki maloba ya moto ya mbo atali mingi penza ndako etobengi ya mpaka babwanya po ya kolobela mingi penza elongi ya République démocratique ya Congo kuno ngambo ya likitali elizwamaki kuna tosimbi mokapo etali obe kuno ngambo ya Suisse mingi penza ngambo ya Genève pa wapi Joachim Chabani mokambi atali mingi misala ya kati ya Ekolo Congo démocratique yepe azalaki kuna pe pa wapi ye atelemaki olikita ya mbala ya mingi penda olikita oboso ya bakambi kama koleka ya molongo onzela ya molulu ya mbala tuku sambo na mitano ya pologame ya haut commissaire ya Nations Unies pona baibakima bitumba lobilo lekaki na mokolo mwa Tchomi na minei sanda Tchomi mobumu akoto ibale tuku ibale na minei na Ekolo Suisse na Genève na oetali lutte contre la patrie du et tobengi mingi penza botangi bisika nde ekomema kimia te kasi po ya République démocratique ya Congo onzela ya mibeko pe na maimatali baboyokani ya Nations Unies uta mobumu akoto yoko kama libwa tuku mitano na minepe na mobumu akoto yoko kama libwa tuku motoba na yoko po ya kotia mokoloto lia boyokani onzela ya kalata tope charte ya Afrika na oetali mingi penza ba tomo to petolo baba lomoto na oetali ba bosukisi mingi penza bokabwani tope patridi na Afrika pelisusu ayebaki kolobela isusu lokola motindami ya Ekolo Congo démocratique Joachim Chabani alobeli bokimi mboka top obitumba ya bayi Congo démocratique na kati ya ekolo pe libanda ya ekolo motango 7 millions ya bayi oto bengi ba déplacer pe na ngambo ya est ya Congo démocratique 1 million na ndambo bakei oto bengi asile na libanda ya Ekolo Congo démocratique po ya botangi bokengi pe bitumba eto bengi mbutu ekosalemaka kuna kasi po ya kosukisa lisukulu na ye asengi na bayi HR kobwaka miso oba réfugié tope bayi bakima bitumba motango kama mitatu no
tuku ibale na mitano bakobika na bateritware ezwami na République démocratique ya Congo bo etalisi koloba mingi penza moto ya yambo atali misala ya kati ya ekolo Congo démocratique. Tosimbi basango ya biso mingi penza na sango etali ndako ya bakeli mibeko ya République démocratique ya Congo to eba ete likita yamba ya liboso emosalemi kuno ndako ya bakeli mibeko epa wapi Vital Kamerhe elongo na la Potel moyen etobengi Jack Njoli bazalaki wana po ya kokutana po yamba ya liboso na baibilo etobengi permanente epa wapi balobelaki mambi babale mambi matali kalata to pe calendrier pe lisusu iyo na o etali vote ya boko mibeko na boye bolai bwasango Alain Kashala. Mokolo ya zomi na minei sanza Octobre moye ondako ya balobeli pe bakeli mibeko Vital Kamerhe mokambinda komona na Jacques Njoli esengekeli rapporteur pe basusu Vital Kamerhe akambi likita ya mbala ya liboso ya bai commission permanente ya chambre basse ya balobeli mambi babale adoption ya tableau ya membre ya bureau ya commission permanente pe vote ya projet ya calendrier partiel po ya koluka na o etali session parlementaire ya sika na o etali ba 3 projets oyo mbula matadi ekotisaki yambo. Le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023, projet de loi rectificative de la loi des finances. Bakolandela na moboko boko bapologer na ba ministre finance budget emeboji na Dudu Fwamba. Tokobi na basango ya biso tosimbi mokapo etali transipolo to eba ete Jean-Pierre Bemba Gombo aebaki koyamba pe kokutana na bai syndicat batali mingi penza transipolo etobengi ya Congo démocratique Transco na mokuse kasi bokutani mwa bango ezalaki mingi penza na maimatali baboko babotamboli esengeli na bai tobengi basali kuna bai bana kotambola kasi ondele aboyambi mingi penza mokambi atali transport Jean-Pierre Bemba Gombo asengi bango bamela mai pe bayeba na kobatela kimia bango pambate azu mokumba kosola na mbula matari na o etali mingi penza boteleme na bango po ya kotambola oboso ya ndako etobengi ya mbula matari ya République démocratique ya Congo kasi simia bokuta ni mwa bango mokambi atali mingi penza moko ya bayi syndicat Bijou Mwangemu yende aibina kotatisa ete o masolo basolo li mingi penza na moto atali transport ya Congo démocratique Jean-Pierre Bemba atali sete elika ezalete lycée kwa likisalema mingi penza na kobongisa mingi mai matali ndako etobengi ya transport kasina boye Jean-Pierre Bemba Gombo atali transport à l'équipe ko pesa mbano na lombango elongo na mbula matari ya Congo démocratique ipo ya basali ya Transco pe baimboka batata banate na o etali et transport et kasi bai syndicat batali sintina ya botambo di mabango bakotisa kiboko ba mikanda kasi bazwaki na enobi ya note toloba mingi bikanda na etali mingi ndako ya mbula matari ministère ya mwango pe la moko pe ministère etali misolo na boye po ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba atali sikoloba ete mikomizali koya akoyeba penza kokutana na mbula matai po bayanola kasi kuno ngambo ya bai syndicat balobi ete bapesite mokolo ya le 18 ya sanza e ya jomi esengeli na bango beba na kozwa biyano o esengeli po ete bayeba na kotambola bo elongo bani pe basala mosala na bango bo elongo bani basango ya bino ekokoba se kokoba tosimbi mokapo etali mingi penza botamboli ya Edi Iheli oyazali moko mingi penza vice gouverneur ya enguma mokonzi Kisasa ayebaki na kotambola ngambo kuna ya Mongaliema epai wapi bapanzi sango ya bino bazaki wana po ya koyeba penza kotala na moboko misala ekosalema ya kotia bope topamba te esengeli Kisasa ebonga ezonga na langi na yango akala na boetiti bakamba azalaki wana po akopesa biso basango. Tozali awa na suka ya canal Mampenza oyo ememi mai ya bosoto ya commune ya Ngaliema ti na fleuve Congo esika te mai eleka bato batongi bandako babwaki bosoto oyo ezali kopesa pokoso na yango vice gouverneur ya ville ya Kinshasa Edi Iheli Molangi akitaki mokolo ya poso 12 octobre na Mongaliema pona kobandisa misala ya kopetola.
Sima ya Canal Mapenza, Edi Iyeli na basali bakendaki na Aremo Ngaliema pona kosala misala ya bolongoli bosoto, misala esalemaki ti na butu. Misala mikobaki mokolo ya eyenga 13 octobre, balonaki pelouse pe batiaki langi na bordure. Misale maki na supervision ya vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi. Poya kosukisa basango ya biso poya mokolo mwa lelo toyeba ete mokolo mwa ya lelo tomi na mitano sanza tomi mobu mwa koto ibale tuku ibale na mine ibai Léopard ya République démocratique ya Congo bakendeki kuna kondongwana na Taifa Stars ya Tanzanie kasepe wapi sikatokoloba 12 points et bina kokoto ngambo ya République démocratique ya Congo ntela ya Léopard na boiba imboka bazanga kite po ya kopesa pe makanisi na bango tolanda na eno o tobengi basango na molai. Oba doublé à Elia Meshak, Léopard ya République démocratique ya Congo et Sombi ya bango ticket pour ya Cannes, Maroc 2025. 4 victoires, 4 sorties, 6 buts marqués et 0 but encaissé. Ongambo ya portier et Tobengi Dimitri Berthaud. Et là qui c'était Wuta Sébastien Desabre. Au moto ya équipe nationale ya École Congo démocratique, Kaliki et mondialité na o etali mingi penza Masano Miandembo ya République démocratique ya Congo. Nde etali sikoloba ba amoré ya ballon rond. Équipe na mona beti le bien. Donc ben ni bazuta ya kufongama mingi donc kocha continuer gabo parce que biso lingami soki défense ke elemba soki mile lembi. Na so défense ya casse même mile pesa la bebe c'est pas na kocha continuer gabo. Makambo botomona na noté. Et dit RDC ekozonga na ndenge toyebaka ngo na Léopard o za kingundi venda kaka na bito moni tango to bandozela o babenda biso o te sikonde ba pays mususu eko beza babandi ba calcul o moni RDC a gagné biso to longwe makambo no effacer les tableaux o na ba joueur on a ba professionnel bende to zawa kupa na biso te. Ata soko bayi Tanzanie bayebaki na ko dominer bayi République démocratique ya Congo na o etali possession à ballon kasi bayi Congo démocratique bazalaki wana batelemaki ngwi na o etali défense na bango kasi na suka bayebaki na kolonga pesika to koloba Léopard ya République démocratique ya Congo azali na matono zomi na mibale pe azali moto ya yambo o etali groupe moyen. Nabasango Italie Léopard ya République démocratique ya Congo o azali na ba matono tomina ibale pe abimi mbala minei pe alongi mbala minei na boepenza bokako swa na équipe et tobengi ya Sébastien Desabre o azali mingi penza moko moto ya molakisi mingi na kati ya équipe ya Léopard pe to pesi longonia pambate République démocratique ya Congo Italie c'était cette fois-ci, balobiete bakozala wana te pona kotiaka tango iso calculatrice po koyeba kosala auto bengi ba calcul na yango nde totieli tono pe basango tolenge ko pesa bino matondi na bino nyonso bozuli bakoya kolanda biso boyeba ete basango e kokoba se kokoba bokende na singaline internet bobeta obe social télévision bokomona ete tokobimo banda ko ya bino pe tokola ko pesa bino basango ya sika basango na molai ma tonti